Bandaki. Et le troisième jour. Nous allons parler la réputation. Lelo sous-thème à lelo, nous allons les surnoms. Nous allons acte chapitre 11. Nous allons la tongoyo, les surnoms. Bakombo oyo ya kobamba. Bakombo ya kobamba. Bapesu yango oyo landisamaka misala ya mutu. Nous allons dans Acte 11, 26. Acte 11, 26. Amen. Il se trouve eux l'amènent à Antioche de Syrie. Bazalaki na Syrie. Tous deux passent une année entière dans cette église. Une année na église wana. Ils enseignent beaucoup le monde. Bazalaki kotali sabak. Et c'est Antioche que pour la première fois les disciples sont appelés chrétiens. Na Antioche nde ba disciples ba bengamaki première fois ba Christ. Un jour des prophètes viennent à Jérusalem, de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux s'appelle Agabus. Poussé par l'Esprit Saint, il annonce qu'il va bientôt y avoir une grande famine dans toute la terre. Et cette famine a lieu en effet au temps de Claude, où Claude est empereur. Acte 11. Acte 11, 26. 28. Amen. Amen. Bible totale sa biso ba disciple na Antioche ezalaki malaya yambo ba bengamaki ba chrétien. Pourquoi ezalaki na pamba te kolandisama lolenge na bango batambolaki na makambo bazalaki kosala lolenge na bango ya kosala makambo bazalaki kosala nde esalaki basi nommé bango babenga bango ba chrétien ezalaki na pamba te misala na bango bizaleli na bango batu batali bamoni balobi vraiment oyo baza ba Christ ba chrétien. Bien aimé, les surnoms misala tosalaka oyo eyaka na bakombo bazotala yo etamboli na yo bazotala esaleli na yo ovivaka lolenge nini parce que ne bande tolobaki eza na bato oyo batalaka biso de près ou de loin bazotala makambo oyo osalaka nde bazwi kombo bapesi ekombo bakopesa yo ekoki kozala ya mabe to ya malamu kolandisama misala na yo bato ebele lelo baza surnommé na bakombo ya mabe oyo esilisa bango valeur bisusu basurnommé bango konteni ke alobaka vérité te na monoko na ye oyo ko escroc babisusu ewaso par rapport ya makambo moto azosala nde eyaka na kombo peut-être yo oza déjà surnommé na bakombo moko boye peut-être bapesa yo déjà kombo par rapport ya bacaractère oyo oza na yo. Bien aimé, bakombo eyaka tozala na contrôle na makambo tokosala tozala na contrôle netamboli na biso ke sala ke ba surnommé biso e bakombo elandisamaka misala ya mutu oyo azosala bacaractère di nde bazobamba mutu kombo moko esengeli te lere mosusu oyebaka te mais si bapesa yo kombo oyo mama kingani mame waso oyo escroc tanto oyebaka te bapesa yo deja kombo. Bible ezoloba na biso badisciple suite à marche na bango nesalaki babenga bango ba chrétien ba Kristo ezalaki te bango moko balobaki te banda lelo bo banda kobenga biso ba chrétien. Bible ezoloba par rapport ya makambo na bango bazalaki kosala ye evandeli na bango nesalaki babenga bango ba Kristo. Et ce qui est otambola ngulu sans contrôle na vie chrétienne bako surnommé yo bakombo elongolaka lokumu na bakombo efingisaka bonzambe eyaka ezala bato mosusu bapesa ekombo soki ayoki yango asiliki
azoyeba te pourquoi bobenganga na kombo. Ok, kombo yaka na mutu selon ba comportement oyo ozosala nde bemaka kombo, nde bemaka kombo. Zala na boketi, zala na contrôle ba kombo ya mabe epesamaka na bato. Mutu mususu aboti bana me na kati ya ndako tellement vivaka bien te na bana bazwa kombo bapesa ye, bapesa ye bayebi yango bango moka na kati ya ndako ke papa na biso kombo na ye mosusu ezalaka boye. Soko yo olandi kombo yango otali par rapport makambo asalaka vraiment kombo esimba par rapport caractère na ye, par rapport ezaleli na ye na bana bazwi kombo bapesi ye. Et soko yo ki fe kombo yango omona vraiment eza na concordance, eza na concordance. Bato mosusu bazobenga ye farce parce que bana ye azanga vérité na monusi. Tolobaki tosala keba na likambo etali réputation. Réputation ebebaka vis-à-vis ya marche ya mutu, vis-à-vis ya bacaractère dit ebebisaka réputation ya mutu. Et ceux qui bakomi ko surnommer bakombo ya mabe tant que mwana nzambe lokumu na yo eza wapi et valeur a bon nzambe na yo eza wapi. Tous on a contrôle na bacaractère na biso et memaka bakombo, et memaka bakombo. Ba caractère et même ba combo, ba comportement et même ba combo, ba surnom et ya ba combo ya kobamba. Ba combo kobamba ya ndenge ni et ya ka vis-à-vis ya ba caractère selon état moli ya mu. Ne bazo benga mo Kristo asamelaka sera ndombo. Ne bazo benga mama moko boye appui à Ganaye, a mis ça déjà à servir Zambé, mais bazwa kombo va faire ça y. Et ceux qui va faire sur kombo ya son, pour même à une église na yo, et ça passe. Parce que vous croyez que on a la valeur, donc la valeur et c'est si là. Ceux qui va faire sur déjà kombo la makambo Zambé, ba kombo ya kobamba. Pour même à une tonga, et ça passe. Parce que yo croyez que bazon di mayo, njoka bazo sekayo. Serandombolo. Serandombolo. Yo, on passe ça. Ce qui bazo benga yo pasta, concordance ezate na makambo salaka, c'est que bazo sekayo. Ne bazo mona ko sambela na yo ya pamba. Ya pamba. Zala na contrôle etamboli na yo. Zala na contrôle ne saleli na yo. Marche na yo ko finisa bonzambe na yo. Et ko longola valeur na yo. Ko longola valeur na yo. Toujours la laisser non ba kombo ya kobamba o epesa makana batu ne batala kabiso na pemeni to na musika esalaka ke ba surnommer ba kombo na musika to na pemeni batu batala kabiso to vivra ndenge ni e na etamboli ya malamu ne ko mema ba ne tambola malamu nde kozwa valer ya bonzambe na yo, ya bonzambe. Ceux qui na sama belé batu déjà bazo surnommer yo ba kombo ya soni ya mabe. C'est que nzambe na lola pe azo sepela te ba kombo. Et ça le memaka kombo na mu. E vandeli ya mabe e yaka na ba kombo, ba appellation ya mabe e ya le surnom. Nous autres dans dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 6. 1 Jean 2, 6. Amen. Si quelqu'un dit je reste uni à Dieu, il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Ce qui mutu moko bo alobi na lingina tikala na bonzambe esengeli a vivre ndenge nzambe ndenge Yesu atambulaki Bible ezobana. Ce qui mutu moko alingala na bonzambe esengela tikala lolenge oyo Yesu atambulaki c'est tale tamboli na yo. Peut-être basi bamba yo ba kombo na libota na yo na quartier parce que vivra na yo malamu te. Mais Bible ezoloba soki mutu moko alingi atambula na Nzambe, alingi atikala na bonzambe, esengeli alanda lolenge Yesu atambulaki.
mais le etamboli na yo eza bien te ya kobeba. Lelo bazo qualifier yo lokola ndo, lokola nganga, contenu ya makambo salaka. Lelo bapesi bakombo ya soni, ya soni. Bayekoli bazalaki surnommé, balobaki te bobengaka biso boye, bamipesaki bakombo bango moko te. Etamboli na bango nde esalaki bapesa bango kombo bakristo. Se mon Kristo aza mwinda, aza mwinda. Esengeli makambo kosala, ezala makambo ya lumière, weke ngengisa maboto, weke ekepesa lokumu na Nzambe. Parce que Bible ezoloba soki mutu moko alingi bo Nzambe, esengeli atambola lolenge Yesu atambolaki. Yesu atambolaki na komikitisa, atambolaki na bolingo, atambolaki na bolingo. Lelo ba Kristo bazosambela me bazangi bolingo. Bazangi komikitisa, bazana vie ya lolenge. Soki mutu moko alingi atikala na Nzambe, atambola na lolenge Yesu atambolaki. Lelo tozolobela bakombo epesamaka ya kobamba. Eyaka pourquoi selon marche ya mungu. Et ce qui comportement na yo eza ya malamu te, quelque chose yaka non église, quelque chose te yaka ba, quelque chose sala bisala na kate tonga, bakombo yaka ya soni. Et ce qui na sama bela wa bazon dimote na ba, c'est que tin na likolo Nzambe na lola, azo sepela na misala na yo te. Parce que qualification na mutu ekoki kozala ya mabe te, soki azotambola malamu. Qualification ekoki kozala ya mabe te soki marche ya mutu eza ya malamu. Soki oyoki kaka babengi mutu moko boye na kombo moko boye, soki otali etamboli na ye, okomona ye vraiment soki babengaki ye panza makita, seka aza songi. Soki babengaki ye wasu, seka aza mutu akoloba kopanza ba. Et mon Christ bakoki obengo ewaso te na batu. C'est que ozotambola mabe. Bakoki obengo te escroc na batu. C'est que tamboli na yo eza ya te. Soki bazo surnommer yo déjà bakombo moko boye. Zala na contrôle. C'est que bazo soufflo déjà marche no eza ya bien te. Soki bazo bengo na bakombo moko boye, eza déjà signal que etamboli na yo eza ya mabe, eza ya mabe. Tenir compte na marche na yo. Parce que tolobaki réputation ezelo kwa valeur babatelaka yango. Basombaka mona mongo te. Ebebaka selon etamboli ya mundu. Et ce que bebi valeur na yo esili. Et ce qui na sama belozo perdre valeur à tout Nzambe na yo, c'est que Nzambe na likolo pe azo sepela te. Koloba te baloba na bango. Baloba na bango. Yanga na Nzambe etali mutu te. Ba disciple babengamaki ba Kristo contenu ya marche. Contenu ya marche. Tale tambula. On vivra ndenge nini na ba. Peut-être aussi ba bamba yo kombo kawak. Peut-être aussi ba pesa déjà comme Matsu. Parce que makambo sala ka ya soni. Peut-être aussi ba pesa yo kombo ke ye aboya toli. Parce que l'ingaka koyoka te. Et Bible zoloba soki mutu moko alingi atikala na kibo Nzambe esengeli ala na marche. Lolenge Yesu atambolaki. Kolingaka te ba surnommer yo na bakombo moko boye ya mabe. Ebebisaka réputation basomba yango na mbongo te. Nezala na contrôle, netamboli na yo. Zala na contrôle, la makambo ozosala, ba caractère ya mabe, ya makasi, et yaka na ba kombo. Oko sutuka boye ba miyo kombo. Peut-être pas na yo bazoloba kombo ngote, mais pemeni si ba benga yo na kombo moko boye. Et tant yo zo kende croire que o gagner ba âme, bazoloba kinganda ye. Et ceux qui déjà za bongo, za léger oko yamba batute, oko mema pe batute ne tonga. Tenir compte ya réputation. Babate la yango. Et soma makana mbongo te. Toko bate la yango koleka biloko mususu. Bakombo ya kobamba na mokili eyaka.
na makala nde bakipaka bavi ya bato partout esalama bongo. Bible zoloba toza environné na ebele ya bato oyo batalaka biso na musika to na pembeni. Eza kaka te na makala nde baliki songi balingi kokontrole bavi ya bato te. Bato batalaka biso na pembeni to na musika etamboli na biso. Soki eza ya mabe bazwi bakombo babandi. Oyoki oyo waso, oyoki oyo panza, oyoki oyo screw. Parce que bayebi delake oyo soki opesi ye baresponsabilité moko boye bokosuka ne mabe. Bayebi ntango ozosala makambo kokanisa te bato babosanaka. Yo koki kobosana me bato na sa mabele bayebaka ke na periode moko boye mama Kingani tala makambo asalaka na moninga moko boye. Ne Yesu azalaki kotuna mpo na nga bazobenganga nani? Bazobenganga nani? Bien aimé, tolobeli likambo etali bakombo ya kobamba. Bakombo ya kobamba. Eyaka pourquoi, eyaka selon makambo oyo moto azosala. Yesu azotuna bazobenganga nani? Bazobenganga nani? Tokotanga mukanda na Matthieu mpona kosukisa. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Matthieu 16, 13 à 17. Amen. Il arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, pourquoi les gens pour les gens qui est le Fils de l'homme? Il lui répond, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela. C'est mon Père qui est dans le ciel. Amen. Yesu azotuna mpona nga bazobenganga nani? Bato mosusu balobi Messi, bato mosusu balobi apôtre, bato mosusu balobi Jésus. Yesu azotuna parce que ayebaki na etamboli ya mutu bakombo eyaka, bakombo eyaka. Na etamboli ya mutu, nesaleli ya mutu, evandeli ya mutu, ememaka bakombo. Mpona nga bozoloba naza nani? Naza nani? Batu baloba bakombo eyaka kolandisama misala oyo mutu azosala. Bazobenganga nani? Moko na moko azosite. Ne Yesu alobaki vraiment merci parce que bino moko te boyebi. Eza nde Nzambe na likolo atalisi bino oyo nga naza, oyo nga naza. Se bakombo eyaka kolandisama evangeli etamboli ya mutu na makambo oyo azosala. Okokanisaki oza mutu ya libabe yango bapesako bakombo moko boye ya mabe kaka te. Batalaka concordance ya evangeli na yo ya makambo osalaka eyaka na bakombo oyo kibia mfuka soko olandi mpe oyoka afutaka niongo te oyo skro oyo ewasu soko olandi mpe boye aza mutu ya makambo wana bakombo wana eyaka pamba te. Soki etamboli na yo eza ya mabe ya ngulungulu bakombo ekeya ya mabe ya mabe. Bible ezoloba soki olingi kolanda nga, soki olingi kovanda kati na nga, landa ndenge Yesu atambolaki. Zala na contrôle se bakombo eyaka ya mabe to ya malamu. Soki bakombo ye ya mabe ezofingisa bonzambe na yo, ezofingisa bonzambe na yo. Moko na moko ayoki maloba Nzambe na tongo alelo. Peut-être oza coupable na bakombo ya mabe to ya soni oyo ezofikisa bonzambe na yo. Loba na Nzambe yokelanga mawa tobonde na tongo alelo. Oza Nzambe olobaka na pamba te Seigneur.
baki boye basolo et solo que sikola bino pour le sur la tombe aller le polo quand tout doit contrôle tout doit marche à malamu liboso na yo quelque part ozoloba soki libota na ngai kitisi libota na ngai ebondele lukinga nzambe ngai nzambe na kosala ntongo lokolo na mikitisi liboso na yo na ntongo seigneur na pusani lisusu epai na yo yambanga na ntongo ya lelo nzambe yambanga na ntongo oyo na pusani epai na yo yokelanga mawa nkolo longolanga na bakombo ya mabe ya suki pesanga valer kolo oyo esengeli na mowumbu na yo nabeleli yo za nzambe na kombo na yesu. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na banaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona so ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso ba ko assister biso.